L'histoire du jour na Dikina TV. Moi, na commis autiste après avoir kokende na salon de coiffure. Ma maman, toke bana ba salon de coiffure. Oh, ya ba château d'eau, ya ba château rouge, ba salon de coiffure nyonso kaka. Ma bezalaka. Suivez l'histoire du jour. Ndengeni moi na commis autiste après avoir kokende na salon de coiffure. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle. Là, vous allez suivre la vôtre, la championne m'a dit. Dikina donné Kandono Tekela. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné sur Dikina TV. Partout dans le monde ici, Bozali, j'ai dit bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier, sponsor officiel ya Dikina. Héros dans l'ombre. Papa, maman, ya fondation Dikina. Dollar, pound, héros, iloko pamba bandi. Bon, au coin de la franc congolais, c'est du lèche tombé. Yom to soutena kangai. Physiquement, spirituellement, financièrement, nzambe na ngai banako pambola bandeko tambo na mokilo mona makambo à vendre. Il y a jaune, il y a vert, na rouge nango. Donc mi balai à 15 €. Regardez comment ça fait. Tala na lati na nga tricot ya noir, na cassé, na nez à rouge, bloc amato ya rouge, talande salinga ou talande pesi. Donc c'est plus que du pétrin. Le 2 paires à 15 €. Yo ndoko yeba ndenge yo koyeba na kosala mixage na yo. Soko lingi jaune rouge 15. Soko lingi jaune vert 15. Soko lingi jaune pardon orange oni vert rouge 15. Yo kaka passez commande. Ba couleur on est dispo. Voilà bandeko. Tozali a un problème à jeune couple. Moi na banga commis autiste après avoir okende na salon de coiffure. Et ça les maki lolenge nini ndeko landa lisolo. Bandeko ba bolingo. Ndeko moi saboti bana misato. Après avoir mettre 3 filles au monde, nzamba sepeli si motema na apesiye garçon na ye. Garçon na ye oyo ya ezalaka soko boti mobali olinga po bota mwasi, oboti mwasi olinga po bota mobali. Ezalaka kaka ndenge wana loi ya nature, c'est comme ça l'homme n'a jamais été satisfait. Soko lobi mwasi ozui mwasi comme kolinga mobali. Donc esenga ozala na tous les sexes kaka esalaka bien. Ba ope baza na tous les sexes te, baza pe bien na pona bango mais soki ezalaki ki muta pona ndalo yo ba Dikina tanga na boti basi misato na kome ko rêver que 4e enfant azala ya mwasi te. Nzamba sali nini a exaucé prière na ye. 4e enfant aye mobali. Jeune garçon azokola na suki ebele kote o mama kanga taba akanga nyantaba akanga nini o ya ngulu asala ya nini ya soso ya boyebi ba midele kili na mutu ya mwana. Ça ce sont des histoires à vendre. C'est pas là-bas. Cherche de l'autre côté. Pas distraction bande ko bilongo boyebi France 45 izala kaka boy. Bazo fongola pone sika ba marchandise izali nazo loba awa me misukuna bande ko na ngai. Excusez ngai pour na dérangement pour na nini mais boyebi kande là-bas ce sont des histoires. Je regarde mais moi aussi j'ai perdu. Ah Jésus-Christ de Nazareth. Je suis sur nini. Ah bandeko ndeko mama lobi mama Dikina mwana kokisaka inane te akokisi inane yo moko yebi biso ba congolais ba africain de tozalaka souvent tosalaka nini tokatisaka bana suki après avoir kokokisa inane papa na bango ye moko asa mokati suki papa na bango ye moko aliaka ciseau donc ye penza donc Frank nani Frank oya Belgique akosa asimbaka penza ciseau donc atayaka penza donc ba pelouse obiki te quoi faire aza awa mais boyebika ba misala poto occupation ya poto papa soka ebuti musala ye mama lobi me kata mwana suki mwana sa kokisaki inane mais azana ba pompon na ye mo bato bazo sala nini bazo défendre bazo confondre bazo kasaki te oyo baboti mwasi oyo mwana mobali nini na basuki ebele boye boyebi kaka bana misusu nde bazalaka ya mibali aza na tala banoanye minene mais aza mwana mwasi te aza mwana mobali ntango kosa inane na ye apusani moki ale basali nini bakwafe mwana moto etikali mwa moki après avoir kokwafe ye suki na ye bandeko na ngai papa ya mwana efala kata mwana suki eza kaka lelo te lobi bandeko pour votre information ya perruque oyo pe eza à vendre bino ba otala nga boyebi keza perruque akala mais tala ndezo ja tala ndezo sala ya perruque mai ezwaka soko zana perruque mai te parmi ba collection te il faut somba ya il faut somba surtout soko la mukaka tongo ya mi sepelisa tala nde salinga na kola Dikina
oyo eza bakole na ngai moko kaka nde sali. Donc comme mes propres cheveux neti moi américain mo boye nzoka motetele ya katako bandeko. Donc c'est un peu ça mpona kolobaki te mama bakei kokata mwana suki. Et pourtant papa ya mwana yebi kokata suki. Mais lokola biso ba mama tozaka motema moto fo nakata mwana ngai ya mobali suki batie bakwe na mona ndenge ko bimisa elongi ya père na bango. Po boye bato bazokanisa za mwana mobali sa kole sa tamoli mais na banwanye zo simba te il faut asala nini akata coiffe lokola mobali normal lokola mobali ya solo bande kona ngai. Mama kende ko sala basha a profiter pe asali nini akumbi mwana na poussette bakei château d'eau. Na château d'eau kuna baki kosala nini baki kokata mwana suki. Kokata suki ya mbala liboso na vie. Suki ya mbala liboso ya mwana na mobali ekende kokwea wapi ekende kokwea na salon de coiffure. Bandeko mama yebite. Tout était bien pour l'enfant. Mwana ya mobali abande ko évoluer malamu. Botalaka ndako oyo eza na bana misato déjà ya basi. Donc mwana mobali tanga botami malobebele na munoko malgré aza nanu na une année kaka na quelques semaines moi si on peut dire mais azobwaka moi papa azobwaka moi maman ozomona penda ke mwana za ko évoluer très bien. Donc un enfant apte, un enfant qui peut voir, qui peut regarder ezate ke oh soki ndeni non. Bozo comprendre ngai. Oui, maman lingaki asala nini ayebana kobeta sete na esika wana bandeko na ngai après avoir kokende kokatisa mwana suki na château d'eau oyo esalemaki kuna nga na bino tokoyebela yango awa na lisolo. Maman azongi na mwana comme si rien n'était. Wana ça c'est le foulard, c'est le foulard. Azongi na mwana comme si rien n'était. Après quelques jours ya okende kokata mwana suki bandeko na ngai mwana na biso mobali soyi ekomi kotanga soyi ekomi kokita. Donc azotanga soyi donc na ndenge moko ya désordre. Azotanga soyi bozomona ke ya ça ne va pas. Azotanga soyi mama kambo ekomaki esika ekomaki wana yango na biki te bandeko na ngai tomeka kosolola po meko comprendre ke te makambo eza ndenge tozokanisa te. Mokilo eza na makambo tala ebele tambo na mokilo mona makambo nene komelo te koloba te kezala te. Mama lele abi na boti bana kati ya toi nyonso sans problème. Naza mama ese na bota na yebi naza jeune fille to na koko mona différence te. Mwana na nga zaki na problème te ya kotengisa motu kotanga soyi. Mwana na nga zalaki zengi te mwana na nga zalaki bien. Bawuti kuna epa mwalimu alobi kete likambo wana esalemaki ntango basalaki nini bakataki mwana suki nde basalaki troc basalaki échange basali nini bazwi nini o etwala mwana soki pe batikaki nini nga na bino toyebi te ntango bazwi etwala mwana batiki mwana na nini batiki vide wana mwana koma kotikala mwana koma kotanga soyi mwana aza lisusu ap te o comprendre ke te mwana aza donc il est là mais absent mwana aza te. Baza na bana ba séance na bango ba musulman o il faut basala na mwana basala aisa kinga kombo na ngome fona tanga nde na lo na bosani yanga lobeka kete mama dikina beta sete beta penda sete na ba mama ya bana na eko beta sete ke mokili oyo eza nde tozokanisa te mokili oyo eza lokola oyo ngana otomona kate oyo nyonso tozomona te elingi koloba te kiza te. Donc yango wana il faut tosala trop attention na mokili oyo ndenge ezali tosala trop attention na oyo nyonso ezali koki kosalemela biso. Pourquoi? Parce que mabe eza ebele botala ndeko mama aboti mwana ya 4e ya mobali après avoir kobota bana misato ya basi aboti ya 4e ya mobali tala sikoyo kolele kuti na libota et puis mobali kuna za kosala nini kotungisa mwasi pona koloba soki ozelaki soki oyokaki mbeto komi sika tokomi wana te. Otala makambo bandeko na ngai. Regardez là où nous sommes. Regardez sika oyo ememi biso juste kana posa kobongisa mwana nakata mwana nanga coiffe na bongisa ye botala sika mwana akomi yango na lingi na yebisa yo ezaka mwana mwasi te ezaka mwana mobali te na mwana mwasi. Mama déjà soko boti mwasi il faut yekola kokangaka suki kokenda kotika bana mutu eza très important na vie ya mutu très important kwende kotika ka bana surtout bana so baza mike yo moko mama nyata soki baza mike yo moko mama nyata kopesaka bato mosusu te occasion ya kosala nini ya koyibelo bana grâce
oyo bakoki kozala nango. Donc c'était un peu ça isola le bezalaki qui était mwana akomi kizingi après avoir kokende na salon de coiffure to keba na salon de coiffure oyo tozo sala nini o toza komi kendaka toza komi memaka to keba nango ezaka ka salon de coiffure te na koya ko betela bino lisolo elikaki na kabinda na koya ko betela bino ya salon de coiffure. Vous allez comprendre que te bato na bato basaka nini bakundaka babiloko na bango babebisaka babisika misala na bango. Pourquoi? Parce que monde à ténèbres ezalaka na eloko te ezwaka ya bato po bapesa moto aye koluka chance fo bazwa chance esika moko boye po bapesa moto aye koluka mayele fo bazwa mayele esika moko boye. Yango ngai na yo toyokaka masolo ya boye po tozala prudent po toyebaki te mokili eza mabe oyo nyonso tozomona te lingi koloba te ke eza te. Voilà la famille. Nalingi bino a trop aimer, liker, s'abonner. Aux gens surtout pour partager. C'était la vôtre, la championne. Notre m'a dit qui n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de quelque part. Alors bien bloc à mato ya côté ka couleur oyo. Ezali couleur jaune. Ezali couleur verte p. Ezali ka on a habité montage en haut. Ezali donc mi balé à 15 €. Passez commande na yo au la décité. Donc, vous t'anime balasima. Bisous.